binisi bambela ka importi ayebisi ngai makamno solo so yebisi mama bino a bomanga na mama kamwana kutuna ngati pona okoka koloba te nde nazaboye nazokoka kuti koloba te naomona mosa nde bototuna ngabongo uteme zobeta pona ndeti nakanga makuna soki ndenge nazokoka te ngana ke osomba javel na kwe na mela na kufa basambisi leki na leki na lobi normal ki asala ngango deux fois mais bisanga na bomba vérité so mbala liboso to mona tata ngoki boye ayako baby sa famille na biso ayako maudire famille na biso to na souci makasi en tout cas yango na senge pa ina bino ye moko mokonzi na biso papa Tshisekedi atali la biso likambo oyo a violé mwana 13 ans 62 ans alors bila mukolo makasi ndazana akele mba moko vert akele direct Mbote bandiko balandi yokani télévision, merci énorme na fidélité na bino na chaîne Oyo pe merci mingi na ndenge bino bopona pe botikala ko pesa biso confiance na chaîne Oyo. Nzamba mona pa mbola bino esika nyoso bo misani ko landa biso. Merci na ba partage bozali ko salela biso ezali ko komela biso tie pa ya ba konti na musalo tozali ko sala. Ya solo boye baka ya solo que soki na lati tenue ya noir, ils allaient parce que na yé quelque part na message moko to pe na yé ko pesa bino sango ya eloko moko sali pasi mingi. Na yebi ke ba konti bolanda biso. Boko yoka pe boko kota likambo lisusu yo nyonso zi occasion ko koya na to pe libaku ya kolanda émission oyo na yebi ko kovandisa ngo te ndeko na moko boye tata na yo moko boye mokonzi moko boye bi okotisa likambo parce que mwana mwasi nyonso azali ko mériter ayeba ko vivre vie na ye enfance normalement tine ko kola na ye mutu moko atako ko yeba ko briser vie na ye to pe ko yeba ko bebisa yango na marque moko ya viol to na eloko moko ya bongo mais avant toute chose na bandali solo oyo ya mwana oya mukie ayebi ko subir viol moko auprès de la personne qui devait normalement lui protéger qui est son père na keina nko beta di solo na moko ya membre ya famille maman azana ba émotion makasi azoko ka kolobate on le comprend très bien peut-être qu'on peut s'arrêter deux phrases deux mots poto le kato tala makambo susu mais oyo simba makaya solo na makambo to salaka to sengi yo oyeba ko réagir s'il y a une manière pour vous d'aider cette petite fille c'est de partager, de venir la rendre visite ou de faire quelque chose de votre part. Ce qui peut que senga, boya ko assister bango, beaucoup assister bango na manière nyonso ndeka bo salaka, ndeka to salaka na bino. Nzamba mona ba tata jovial kuna na TikTok na pesi mbote, tata jovial yope, zwa relé à faire oyo, JMK na lingaka yo mingi, merci pour na mosala kitoko o salaka. Maman amicale, merci beaucoup pour na ba vente na ya biloko to tekela biso ya malamu. Na ko pesa mbote na mami longo bao bazanga ka te ko commenter pe ko partager ba émission na biso Liliane Molendo pe azanga ka te ko commenter pe ko partager émission na biso Flavienne Makela azanga ka pe te ko commenter ko partager Macarena merci na Kauzi Biegaye alandaka ngai partout esika pina tambolaka merci na ko partager merci na ko assister biso pe ko komisa ba émission musika Jani Mbala na pesi mbote merci mingi wana baba kuku ya solo ba partager ba émission na biso ba kendaka nango musika na ke ko pesa moko ya membre ya famille to pe yaya ya mwana oyo azali victime mbote bongo to avancer na bino bo fongola matoi na lobaka pesa ngai bongo na yo kasi ko pesa nga matoi te pesa ngai bongo na émotion na yo pe ko permettre biso to sauver mwana oyo to zongisa ye na bonne marche to pesa ye lisusu goût ya ko vivre bien que ayebi ko vivre eloko moko atroce na vie na ye eza na ndenge ba sauvaka mwana oyo ayebi ko vivre viol ayebi ko vivre atrocité ya ndenge wana bino bo psychologue boyebi ndenge ni bosalaka on va accompagner cet enfant jusqu'à ce que ayeba ko reprendre vie na ye maintenant ko pesa ya na mbote bonjour yaya bonjour maman kombo na nani kombo na Chanceline yo za nani par rapport ya jeune fille na biso azali victime ngala zali yaya na ye mwana tata mwasi na biso oya suka bon eloko na ye pa ina bino na yako loba boye mwana na biso leki na ngai na bandai ko mone clarté tita on a forcé na tunie yo ozoya mzela na ntoke malembe bo vanda ka isika moko te to vanda isika moko te ngana vanda ke pana nga na mobile na nga ye bazalaka na mama na ye na tata na ye na bango ba yaya na kati ya ndako na bango na kimioa ale ndenga yaka classe awa na moni ye nde na banziko tuna ye ba mituna nde sa yaka classe nde sika yo kutanaka na ye ngande na kutanaka na ye ale ngana tunie ndenge nini yo okomi na santé oyo nazomona oke ozana zemi ya habité ya na zana zemi te nde ko forcer ne ko benga ye ne pesa ngai masuba no fona sala test tazui na sala test e ko bima
normal ke aza na zemi positif na bandi kotuna ye zemi eza ya nani alingi koloba te na bandi kotuna ye na malembe yebisanga zemi soki eza ya nani soki oyoka soni yebisanga ata nkombo ya mobali na yo to esika vandaka na baboti na ye mpo toyeba ye aboyi ti ntango nasimbelaki ye fimbo na bandi kobeta na bandi kobeta na bandi kobeta ti ekomaki na suka mwana ye kolemba aye koyebisanga vérité aye koyebisanga vérité nini ke mpo nayebisa oyo yaya nazobanga ntango mosusu bokosalanga mabe ngai abi te kobanga te na kosala mabe te oza leki na ngai yebisanga mpo bato nyonso obombeli bango me ngai yebisa ngai ote ezalaki mokolo moko boye mbula ebetaka mama azalaka te abimaka akendaka mosala bayaya bakendaka ekole totikalaka na papa moninga na lali aye alongolinga liputa abandi koviole ngai akanginga kitendi na monoko ayebisinga ke naloba te alakisinga bambeli soki nalobi akochuba ngai yango nde yango wana kovanda na regle lisusu te nzoka na komi na zemi kozala mwana mokie na yebi eloko te nde yango wana titango bobetinga mokolo zemi eza nani papa na biso en tout cas yango na senge pai na bino ye moko mokonzi na biso papa Tshisekedi atalela biso likambo oyo pe biye papa wana donc akende ko sibir ye kuna na nini na ya boni Bien. kimezali oza na âge nini 13 ans. totika kombo tobeta kombo te oza na 13 ans wana classe 8e. bayebisi biso makambo ekomeli yo okobetela biso lisolo nango moke Nazala ya kulala papa uti pa camarade ni nalata liputa na kati ya chambre azwa bimisi bambeli akangi porti ayebisi ngai makambo nosoloso oyebisi mama bino abomanga na mama après a violé asali yango combien de fois 2 fois. sikoyo ndenge nini oreglaka déjà tanti papa zo violé wana oyebaki déjà kozaki na makasi oyebisa mama te mpo bande obanga papa sikoyo ntango nini oye koyeba koza na zelo ntango yala biso salenga test ti obande ovanda wana oyebaki te kozaki na zelo papa en dehors mikolo asali yo wana ntango mosusu bande ovanda na ndako abanda koyebisa wani elo te azali kaka normal lokola ndenge bande ozala ni bandaka azala mama azalaka mama donc papa ye ayebaki ke yo ozalaki na zelo ndenge nini ayebaki yango okoloba nini kasi loba nini yo suwe na yo eza nini ça va merci beaucoup yaya nzambe apesa yo makasi asunga vi na yo kozala désespéré te komini okola pe te na souci nzambe ye moko ayebi avenir nini awabongisela yo toyokani bandeko balandi boyoki nakoki kokende mosika te parce que l'émotion est réelle émotion eza mpenza eza présente donc je me mets à la place ngai aza na mwana aza mokolo na ye bien que nayaka na mwana moko naboti na bolenge na ngai nyonso aza mokolo na ye winner a 17 ans aujourd'hui mwana aza na 13 ans donc baza bacamarade donc soki nazali na mwana mpe ya mibale na mosu baninga aza mpe mokolo na taille une année to baninga aza na âge na ye je me mets à la place de la maman je me mets à la place de cette petite fille tant tozalaka bana mike oza na repère te ozoluka nani akopesa yo repère parent lem soko kozala wana mpo éduquer mwana kasi pasi yo ya Congo okozala te obimi mpo kelukela bana wana nde bazala na bonne vie mais tala papa atikali na ndako pendant que batiki ye responsabilité ya koéduquer bana ezalaka entre papa na maman soki papa ana nango te mama kozwa mpe relais ake koluka ntango ake koluka wana eza mpo yo oyeba kobatela bana na yo eza te mpona okomisa bango baproi na yo olia bango lelonge yo osengeli ndenge yo olingi basi oyo batondi Kinshasa balobi ke basi bazali kotula na Kinshasa mpona nini kosala acte boye na mwana na yo moko si c'est pas la sorcellerie c'est quoi d'autre je n'ai rien à dire bino moko boyeba kojuge bino moko boyeba koloba nini boyeba kosala vraiment justice esalama mpona mwana oyo baoyo mpe bozalaka ya mawa na yebi ke bobengaka biso mpona kosunga mwana oyo kosunga mama na ye possibilité ezali te on peut bien faire quelque chose pour cette fille pour qu'elle reprendre vie na ye bokozwa numéro ya baproche na ye quand il le faudra mais tozolanda dossier tina suka faites quelque chose pour cette petite fille toyeba kosunga ye
eza pasi mais mwana alobi kezalaki kaka mbala moko to esalami mbala ebele mbala mibale alobi esalamaki mbala mibale pe tango tokendaki tango nayokaki bongo navandisaki bandeko oyo ya ngai famille ya ngai nayebisi yeke mwana alobi zemi ezali ya tata na ye ndenge tokendaki pa na la police kuna tosali bamakambo nyonso nde ti tango bakendaki kokanga ye kuna tango bakie kuna première tour azalaki te deuxième tour tango ye mwana oyo ya mibale aye koyebisaki papa basoda bayaki apo baye kokanga yo ya tuni baye kokanga na problème nini est-ce que batuni yo ke ngai nazalaka na mwana muke aya 13 ans donc déjà yokaki beko na yebi pete soit ye moko yebi ke mwana na ye akomi na zemi po ye moko nde mutasalaki ba makambo wana atuni bongo mwana na ye oyo mibale alobi ke na yebi te batuni pe loko te me batuni kaka yo papa ali kozonga bango kokota ya koti na ndako minute muke basoda pe bakomi na leki oyo yanga ya mubali akoti kuna tango bakoti kuna kobare masolo leki oyo yanga mubali alobi ke papa ngo yeyo na ndenge bazwaki ye to ye na ye tina susiati to memi pe na leki oyo yanga oyo aza na 13 ans to komi kuna tango to kei kuna basambisi leki nanga lobi normal ke asalanga ngo deux fois mais yebisanga na bomba vérité na yebisa mama te na yebisa pe na ni famille na biso soki na lobi akoboma nga so akoboma mama na biso ya kimi koto famille na biso bakolanda ye bakomona ye te nde yango wana tango basisi kosambisa ye mwana basambisi susu ye tata na munoko na ye moko alobi ke oui nga moko mutu nasalaki mwana na nga po aza mwana na nga yango wana nasalaki ye réponse alobi yango wana réponse alobi yango wana ke aza mwana na ngai moko yango wana nasalaki ye bongo mais bomemanga na prison te tobengisa tous les deux famille ya mama na oyo ya nga moko baya tosolola tozwa solution yango wana biso na famille na biso toboyaki likambo kosolola wana ezali te ye fo akende kosibia makambo na ye kuna na prison fo akende kopepa nie mwana sikoyo na makambo nyonso ezoleka aza na eta nini aza wapi bon mwana tozana ye awa na ndako bakenda na yo bakendaki na susiati bapesaki biso lettre tokende bakoti échographie bayeba soki aza na zemi to ndenge nini bayeba ndenge position ya mwana azali pe bakendaki na hôpital ya Sana basalaki touché bakoti échographie balobiki aza na zemi ya 4 mois donc autrement kosala ezali te moye pe tolongola zemi wana ezali te mais papa bakangi quand même papa bakangi ye azalaki na nini oyo na permanence na minute oyo akei parquet bo batela mwana yango mutezali na important mwana bo batele po aza mwana mukie azalaki koyeba te makambo papa banda osalisa ye faute mingi eza penda pa papa parce que yazali mwana tango babangisi mwana kozanga makasi ya koloba po aza na mwana mukie kasi mwana wana mobali ya liboso ayebi eza papa na ye si papa na ye po alingaka mobali te ayebisingaki yayanga nazalaka na mibali te nalingaka na ngai mibali te mais papa nde muta forçaki ngai nayebi te soki asimbaki kisi soki nini kosala mwana oyo moko boti mwana 13 ans mwana tsuka na yo mpo na nini ake kosala mabe bongo a détruire vie ya mwana Nzamba kosunga par des prières, je sais que Dieu est capable de faire. Tata jovial, j'aime ka na TikTok kuna etala makambo ezo lekela biso. Mama pesa biso moi illustration mokie. Bongo tozongela yo. Mama mbote. Mbote pa mama. Mama obalani na papa depuis combien de temps zwa na yo kimia komi tungisa te. Mama kamwana ko tuna ngati pona okoko koloba te nde na zaboye nazokoka kuti koloba te na mone monsande boto tuna nga bongo mutemezo beta kuna ndeti nakanga makuna soki ndenge nazokoka te mais mbali wana aza papa bana na ngai bana na onyo so boti na bana na nga nyo to boti na ye mubali na nga liboso ye wana to boti ne bana 5 moka kufa to tikala na bana 4 ya liboso za na âge na liboso ya liboso kokisi déjà 20 ans ya mibale 18 ans sikoyo akokisaki fana le bakara 19 ans ya misatu nde azana na 17 16 ans azokele 17 ans ba o nde azana 13 ans bango niso baza basi to baza mibale basi mibale mususu wana pe asimba yete botuni ya kutazo silika o liboso vraiment ya liboso to silika na mwana na nga wana kutu oyo ye papa na bango aviola ki wana azo silika kutu abeta ye mais ngana nazo linga te abeta ye te potato kinana la police balobaki mwana zana no mineur to tungisa ye te posemi wana peso ke bimi ngape na zana problème to bimisa ngo pete yango wana bino ba mikonzi botala bino moko makambo elekeli ngai merci suki na nga wana bongo mwana na yo okanisa nini pona ye pona avenir pona nisa
pona nyonso tuka na pesa ngoka pa nzambe po makamnya tuto salaka nzambe ngana moni mayele nanga esuki me oya nzambe nde place mayele nanga esuki place mayele nzambe e bandeli na yo monaka te changement moko entre moi na papa tikala ko mona ngote tibondo vana changement na monaka mpona na bimaka na ngai na bimaka na ngai soki na bimi tango ko ya na yaka plutôt na yaka 21h auto 19h en tout cas vraiment bataille fixe ezalaka te soki tango na yaka na bapokwa ana jour moko boye na vandi natala boye mwana azosanza oh yo azosanza boye pona nini la mususu banyama zela lobi na osombi lokisa banyama mais natika ko sumba na ngate kala ko kanisa te natika ko kanisa loko moko te mais soki na ye papa soki amoni ngai akomi susi ndenge zaka na courage azali suna courage bongo te akoma susi po papa bana ko sana aseko ekata na nango ngala kanisa la mususu ye papa ndenge sala bongo la mususu susi ya musala nzonde abebisa mwana ngape na yeba kana ngate ngalo kana sabo bazemi soki akoli na ngote libumu veme vimba ngana yeba na ngaba zemi bongo mais wana o muke na yeba kana ngate na yango wana siko lobi nini bakende na ye na boloko basambisa ye to limbisi en tout cas vraiment atabino moko soki papa sali mwana ne bongo basalaka nini papa zwa punition fa ke no zwa punition olimbisa ye ka loka mobali na okoka te makambo asalinga mwana na ngai mwana ntsuka na ngai tokomi kutu bambanda fona lobaka bambanda ntuka na okoka te olobia boboti lokwa mobali moko na toboti ndeti mobali moko na mwana na ngai nakokoka te yango wana kaka nzambe kaka asimba mutema nanga asimba pe mutema mwana nyoto to pesa ngo na maboko na ye nzambe en tout cas merci mille tango réponse papa pesa ki yo ko la mwasi na ye tango yoka ki likambwana otuni papa réponse nya pesa ki na makama ngo kutange yaki ngai na kina musala na ya boye ya na bango na kuma kutu na ndaku te babengi ngai na ya boye yaka problème moko eza awa na yepe tawo na yepe na ko yebisanga kuti babanda ko banga ngalobi balobi mwana za na zemi mwana za na zemi mwana zemi oyo eza ya nani yebisanga mwana telinga boye abandi ko lela nga ozo lela nini soko yebisanga ko mbali te ngana ke osomba javel na kwen na mela na kufa na mukolo ya lelo talaka nga bien yesika lobi te mama na loba loba kasi akoka ko loba te soka telinga kaka zolela ale mba moko nga lobi ba lokolo zolinga ko loba te ngala ke somba javeli pono na mela na kufa po yo zo loba mobali te est-ce que mama zela na loba nga loba kasi mobali na vanda wapi na kimyo kaka na veni na biso nga loba za mukolo kimyo avenue aza mukolo mobali wa za mukolo asalaka andimi ne aza mukolo me asalaka te me loba kasi kombo ya mobali yango kasi mwana aboyi ko loba kombo ya mobali soka telinga kaka azolela en plus atang na sala yibongo sikoyo bango ba yeba lobi yo comme tela yebisa pe ba yaya nga lobi tala ndinga zaboye azoloba na ngate bango ba yaba lobi kasi longwa na yo biso moko to ko forcer poto yebisa po to loba na ye ayebisa komba mobali bazobomba ko yebisa ngai ndeka soki ka bazobita lisonga sona kewana bango bayaya bakati mbala moko na monika ka elili moko yelinga ngalobi bongo bino so bazoloba likambo bozoka so bomoninga bokati pona nini apena yoki kaka yaya tanga wuta yaya misusu wana ye tanga ye sikoyo babeteli ya lisolo na yoki kaka momuke yaya lobi nde kudya nsusu kudya maki ngalobi kudya nsusu kudya maki wana elakisi nini olie soso olie maki elakisi nini en tout cas vraiment na kipa na ngate tana yoka ka mwana zana zemi na kipa kite na koma vraiment invité siko mu keboye na kepo siko pa noko na biso atindi bino na ikeyi bazo so na yaya ya mwasi ya mibale tana kiwana siko nga na silikili bango bino so bomoni nga kaka bokata masolo basolo nini boyebisa ngai
yaya sikoyo noko sikoyo alobi nde yo vanda kimia so toyebisi yo vanda kimia kosala eloko moko te oyebi mobali na yo zemi oyo eza ya mobali na yo ngata na yoka bonga tama gangi kaka na kwei na ndenge yoka babanda ko pupola nga en tout cas banda wana voma tisiko mutema na nga kaka eza bien te yo pena mobali bokutani suna miso tokutana kite na mobali na ndenge akebongo tokutana kite oyebi na kindumba ya basi bazana bango ba bino mo boyebi ba yombe bazana bango ba ndumba mais na mwana nanga abi azana ndumba mentina mwana na c'est moye wapi siko bazana bango ba yombe bazana bango ba nduma ndeto bana ko vana na ngai asa mobali omona ka ngamo kaka omona ka na monika bazo na mwasi comme tel pe ayeba na kana ye abana ko beta bambunda na ye wana omona ka fonde na bana ko kipe na ngate ngana yebi lokola yebana na ye abeta bambunda na ye fazala na batu na ye ngana bana ko kipe na ngate so pe bana ko zwa basi ata bana ko zwa basi yo okoko kenete pa mwasi basi bazana bango ebele ana kishasa okoko kenete bazo tula okoko kenete o lala mwasi na yo chaizemi yo kaka mwana ntuka na yo na yebi te soki pa tungisaka yende papa pesanga mbongwe na mema na classe basi ko ngana sande nini mama nakoloba ndenge nini soki pona wane na yebi te. Merci maman makasi zwa makasi nzamba sunga yo kokoya te ozana mikumba bana na ofo bokola bana na posa na yo yo ko kufa te likolo ya mutu asali buzoba na ye akosubir makambo ye moko asali tina suka kozwa lifuti na ye yo zwa makasi zwa molene yebi ke esala pasi me yo fozala makasi toyokani ok yaya nazongi epa na yo lelo likambo bongo ekomi nayebi ke elekela bato ebele bazolinga bacomprendre te ngai mona kanisa eke sikoyo ekala na viole or ke mwana aza siko na zemi ndenge ni bokanisa ede mwana wana eta na eza nini toza na posa faye totinda ye akende ata esika moko esengeli akende kovanda mpo kino tokimisa ye awa mpo na réputation na ye ebebi ata bana klase na bango bazokoyoka ezosala biso soni epanzani partout yango toza na posa fo totinda ye akende kovanda ata kote moko boye ti kino kokitisa boti na ye nsima nango ata combien de zanza nsima ye kozonga lisusu apo oyo eza soni ndeti ngai yaya na yebani makasi me koyoka baninga na nga bazokoloba na ngai ke ndenge nini leki na webo eseka ye pa lingaki na yango me kozala mwana muke azokobanga papa na ye surtout yo mukolo balakiso mbeli swati bokutani na kuluna na nzela lakiso lichette kozala ndenge nini mwana azalaki na bobangi na yango donc bino moko pena bozwa solution mpona papa wana akende pena kosibir pena ya ye pena ata kokufa kufela kuna siko l'état boza na niveau nini kasi ake kuna na parquet siko fo babengisa biso susu na ye mwana akende comme ça po bakende kosamba bien po bakatela ye mandat na ye soki akosala prison combien des ans toyebi te mpona makambo ya viol po aza na 3 motifs oviole mwana na yo moko olakisi mwana machette mpe mwana komi na zemi en plus mpe aza mineur donc akende kokufela kuna. Merci beaucoup na liyoba suka je crois que yango wana kaka pa mama maman yakoloba maman bonjour maman yo za nani ngaza mama leki ya mwana wana en tout cas vraiment toute la première fois to mona makambo bona famille na biso mama na biso boti biso na bakoko na biso mbala liboso to mona tata ndoki boye ayeko baby sa famille na biso ayeko maudire famille na biso to za na souci makasi poto yebite vie ya mwana wana lingaki ezala ndenge nini lobi bantu lingaki to yebaki te mwana biso lingaka bala mobala ndenge nini abebi si mwana biso réputation ya boye na quartier mwana ko vivre ndene moi pe ata bino moko botala mutu moi alinga pe alinga mo mbali moko bien exact fo mobali moko azaki ayebi makambo wana tipo moi ne faisa les soni po bato bana ko lakisa ikamisa peke mwana babota na papa na ye en tout cas papa wana e fa sibir famille biso lobi fa sibir biso famille to lobi fa sibir fa mona passe biso mbali boso alakisi biso makama be na famille oyo malama mona mabe na ye po biso to sala bandeko na biso basala mabe wana te ye abandi mabe wana malama mabe na ye wana ezongela lifuti na ye ifo azwango. D'accord, merci bandeko balandi boyo ti oyo ka famille ndenge lobi tozo préserver vie ya mwana yango moyen to lekisa ye na ba etando ezali te yango tozo préserver vie na ye parce que ça na avenir ebele liboso na ye 13 ans eza eloko te eza nu bébé
ana mwana moke bana mosusu ya 13 ans kutu komona ba memaka ye nanu papa na ina mama yoka ba mema ya osala ba caprice surtout kaza su mwana ntuka. Donc imaginez un peu yango azali mentoko ko lakisa elongi na été to ko tela bino ba photo peut-être ya papa po bon mona parce que yende mutazali oyo fo mokili mobimbe ye baye place nyonso kotambolaka na mokili fo ba yeba que papa on a sala ki eloko wana na mwana po batu mususu ba kozala mayele na bana na bango ekomela bango te. Donc c'est pénible, c'est souffrant, mais que Dieu nous aide. Nzamba sunga mwana ya mukiepe apesa ye makasi po yeba ko continuer vie na ye na kimia, peu importe ekoko yeba koleka nzambe nde mutalimbi saka masumu, nzambe nde mutayeba ko pesa vie na yebi que mwana na ko reprendre vie na ye en main pe na ndimi ete azali mwana moko azali na avenir moko très glorieuse, na avenir moko très glorieux lobby akosala makambo minene parce que mingi babundisaka we ya mukie boy na ba âge oh parce que liboso na ye makambo ya solo ya pe ya kitoko ezali. Nzamba mwana papa mbola bino en attendant bo s'abonner belé bo partager ngai vidéo yo parce que il faut te ba ko dénoncer makambo ça ma bezali koleka tozo landa dossier na justice ti esika ba ko yeba ko kota na makala nde biso to vandi kimia parce que il faut mwana oyo ayeba ko za justice to famille oyo pas si yo ba yo kisi mama oyo ayeba ko zwa quand même justice ça moi apaisement na kati ya motema na ye po likambo to ebite so ko suka ndenge nini. Mais nzamba mona bino to yela bino suite ya papa komi wapi basali na ye nini pe justice e pesi biso mibeko nini sur ye to kolanda dossier otina makala boyebi ke to kendaka tina makala pona kolanda ba dossier kilikili oyo lekana kuna. Nzamba mona papa mbola bino na sima caméra ezalaki bongo Rachidi Maïza. Émission qui on se revoit très prochainement sur un autre numéro sur cette même chaîne. Que Dieu vous bénisse. Ne zappez surtout pas. Bye bye.